Nde Robinho Mondibu a utilisé qui na titre na biso misu na misu o esali rage na monde entier o bombi album tout na bi fait so fallait so contrôler na mokile moi place azate mais na minute au misu na misu de moto bomba tout presque au bobe belé novelas on comprend novelas au théâtre oh Bugas on mi pang Bugas joueur est Fabro Fabrikas président nani ministre na Congo na biga trésor souverain na Paris azolanda ngai trésor souverain azol. C'est comme si pour un Robinho musique ni au bazan to na ba politique. Pourquoi lingo ça la pété parce que tout le monde qui Fabo abina qui danse na e mais ba bi que non a comme danseur comme bina pour na lingo ça la pété na ba linga na été. Robinho Mondibu ndenge yo mona kazalaka est-ce que azaka na ranking na banani pe awazala awcha pe na banani o ya beba na bango Robinho beba na banani po akoma bien na bango Robinho beba na batute beta koleka ba okese pele na Congo générique voyager koleka mabuza kaka générique rumba 0 sur biso go bébé au moni générique eza eloko eza pas koleka batutu rumba yo poko beta no rumba batutu ba beta ba rumba siko batutu ba beta ba générique imisa album soka générique simbité ma ozala stressé pendant obimisa sou eloko mususu soka obimisi album ata 100 000 chansons ezobeta nango partout mais soki kaka générique simbité okozala stressé ya kosakana te même kolia wando kolia te même opesa ta mo sino bizu wando kopesa te po o raisonner que na bimisi eloko mo esimbité kemesa ebani keza jibimbi comme takanga yonde mabeno nazo bisa yo papa chéri ko tsaka na makambo te Robinho Mondibu ngolongola ete ko fungoleza ko continuer yango na esprit muta sala mama moneza ka JB papa chéri mutafungula bakia mais sipe comme takanga azana fungula yem de ce que bon to bino boyebi bon so la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonza bas ya ba 001 blague télé lo solo libiso makambo Victoria télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria et certa amen. Voilà, bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre. Je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Je suis avec Mathieu Mabouza, le porte-parole. Il y a Robinho Mondibu, Tokobina Misso na Misso et Toké non kaka boye. Misso na Misso wana ba yiba ki opisa batu. Moi parti moi somo boye. Yango mema bango ti musika. Bité conception ya mankamango ba komena kati zaki bien te. Voilà donc merci beaucoup à l'œil Odasi ma caméra. Merci maintenant tout boto la biso de partout vraiment tous vraiment Mathieu Mabouza pour que tu me capes kosola. Mon boss JB Kumaluta je te salue. Et là, je vois encore Georges Louboma depuis Dallas. Nalinga Abinomi na moi fort. Donc, merci beaucoup, l'Abino, surtout au Bozobso. Voilà, je suis avec Mathieu Mabouza, Missou na Missou. Bonjour, Mathieu. Ouais, bonjour, gros bébé de la presse congolaise. Gros bébé, bonjour, Nayo Bonio. Tu te connais, puis bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, à travers mon patron, El Généralissimo Robinho Mondibu que j'ai sali. En tout cas, ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, tout est bien. On y est santé. Ouais, par la grâce de Dieu, tout est bien. Patron Azaki Toko Makasi, Robinho Mondibu, El Généralissimo. Je suis un belé place Azali, mon patron. Si on a terminé de poids sola, Azosala Maramozo Kende Kitoko, et on a toujours fidèle, et toujours présent. Dans Marambutu, pour patron Robinho Mondibu, en tout cas, ça va. Babi Robinho Mondibu ndenga zabongo misu na misu son wana adefa kango apesa kambongo te ou bien son wana apesa la kango da mbongo parce que etoka ngo quelque part mais to kango soumis na misu c'est vrai et beti mais babi za son ya mutu musu est-ce que ba defa rabela son ba defa te son ba defa te ezani no moni
saxo wana oyo ebeta na musique ya bandeko na biso ba sud africain wana ya bandeko na biso wana parti wana nde Robinho Mondibu a utilisé qui na titre na biso misu na misu oyo esali rage na monde entier oyo bombi ba album tout na bi ke fait so fallait zo contrôler na mokilo moi place azate mais na minute au misu na misu nde muté bomba ki ba presque ba biloko ebele novelas on comprend novelas au théâtre biloko novelas biloko no Fabregas bombi pango Fabregas a commission a joueur na Liverpool Fabregas a joueur maestro Fabro Fabregas nini nani ministre na Congo na biga trésor souverain na Paris azolanda ngai trésor souverain azolanda na Paris Christelle Bagou na bincho na biga na Suisse wana na peso ba mbote en tout cas misu na misu za parti au moins parti wana El Génération a utilisé na titre na biso misu na misu eza parti oyo Robinho Mondibu manager na biso Manu Matondo ba producteur na biso ba solo la kina bandeko wana en tout cas Robinho Mondibu ba futa ba droit makambo nyonso siko Robinho Mondibu bino tubo yebi mokile yebi ke bakangaki eza ke eza bêtise ko matanga lelo ko matanga wapi ko fente biso na mokongo na mokongo ndeti sona tolobi bien na mokongo matanga na mokongo tobi na ngalo liboso ko matanga na ndenga liboso ko mokongo za simati te mokongo za simati na ko balo na ko so baluka baba na ko na biso na ko matanga liboso na ba dansa ngo yemo tanga otanga otaka boy yozo bina ngo mais oui otaka acte yoka omoni yoka loba na bike ba otala omoni dance na so vérité dance na maloba ekokana kate est-ce ko yemba makambo mususu mais danse eke na ndenge mususu ebalani na cri ekoza ndenge mususu danse pe eza ndenge mususu okomprendre mais ebalani na cri okomprendre to na lotongo Robinho Mondibu alobi okomatanga lelo okomatanga na mokongo so na matiele na mokongo omemanga na mokongo na osani ça bouge ezo bouger docteur omatinga mokongo ali bouger ngamo ba rien matinga la mokongo ba rien nanga bouger boko sa biso bon so na matiele mokongo peut-être so na apua koleka yo nyonso yo ko bouger ti makole ko bouger maboyo ko bouger mukongo no be ko bouger mais ngoso pas vraiment ko se défendre na lekio na poa boy so na mateli na mukongo o mate yo faut bouger on a lekio na poa ndeni o yo la na mutu munene boy le kanga po nga za poa ko leka yo o ya solo ti o comprendre na poa ko leka so na mateli na mukongo so na mateli yo o sentiment que te aigle noir mta matelinga on comprend on a sens wana ils étaient question comme matana et ça na ndenga mabe do eza ma mutu na mutu za ko penser na ndenge na ye on comprend mutu va penser na ndenge na ba bon biso pe to roza Robinho Mondibu roza pe responsable va penser à batu musute on comprend est-ce que ndé o sa l'émission na yo ndé makambo to solinga na yo to bi ke ba penser à batu ko ke pe ndenge moko bo mais lem su ngana to za ko na ba penser mususu to sa ka émission ndenge normal on comprend gros bébé de la presse congolais au ça l'émission na porte-parole l'équipe a porte-parole tout na gaz na ndeli yo muto loba obe bat ba confirmer pour na sondage na okateke Mathieu Mabuza l'équipe a porte-parole yo ngoba ko l'équipe a Mosako l'équipe a Roger Ngane te ko tira ba veo na te génération na yo na génération ba Gonzalo nani ba Gonzalo jo Gonzalo leki azana porte-parole ya Fabregas leki ya aza porte-parole ya Jogo na Fabregas ya joueur na Fabregas ya musicien Fabregas. Ah, musicien, bon, on a habité, en tout cas, on a habité. C'est comme si pour un Robinho de musique, ni à base on tourne la polémique. Pourquoi l'on ça la pété? Parce que tout le monde qui fait beau, a bien qui danse naïe. Mais bah que non, a comme danser, comme bina bina. Pourquoi l'on ça la pété la balinga na été, l'inca musique né, et ça, bah collègue né de service, bah c'est belé, bah vibrateur, bah Fabregas, bah nani. Pourquoi l'on ça la pété na bas? On a tout noté, bah na yebisio, Robinho Mondibu ndenge yo mona kazalaka. Est-ce que azaka na ranking na banani pe awazala awcha pe na banani oya beba na bango Robinho beba na banani po akoma bien na bango Robinho beba na batute El Généralissimo est-ce que beba na batute patron Robinho Mondibu no féliciter no patron na ngai El Généralissimo fona féliciter o makasi patron na musala makasi ozo sala tozo beta koleka ba okese bele na Congo générique voyager koleka Mabuza kaka générique rumba 0 sur 10 biso gros bébé o moni générique eza eloko eza pasi koleka batutu rumba yo poko beta no rumba batutu babeta ba rumba siko batutu te babeta ba générique bimisa album soka générique simbité ma ozala stressé pendant
obimisa su eloko mususu soka ko bimisi album ata 100 000 chansons ezobeta nango partout mais soki kaka générique esimbité okozala stressé ya kosakana te même kolia wando kolia te même opesa ta mwasi no bizu wando kopesa te po o raisonner que na bimisi eloko mo esimbité neni Robinho Mundi bazobimisa ba générique ba afrobeat ezo simba so générique soki esimbaka Robinho Mundi bunzamba pambola na musique po aza danger aza bon na ko danger za courant bon azara mutumo baza mayele o nzamba kitisa pa na po générique ezelo ka pasi ya kosakana te o comprendre rumba même ngamo pe na ko yemba nanga même yo pe ndo zabwe ka gros bébé ndo zabo ko kota no pe studio yembi na yo maloba mo pe batu bayoki mais générique mélange ça la bien au beti moi rumba moi générique a bon nini ka soka l'équipe beko yeba ye Mundi bwelo nini accroche à té mon générique et accroche à oui ton zimie la générique abini saka pena côté par rumba tongi peke non abini sa biso bongo nenga abini sa so na générique lourd ba charge makamuna lo ba lourd ba charge ayebi Diogo Giovanni Kibuisa pipa papa ballon ayebi PDG Teddy Kadima le king ayebi makamuna lo ba ka Robinho Mundi barumba to beta de to profond na barumba ti Vantar chanson Vantar boyoka yango kamikaze yo choli singa lelo ne boyoka yango mapendo amul boyoka yango ya sunganga pardon boyoka yango nyoso asalaka ngana sengaka bis matema buzanga na lingaka bino azali extra o comprendre mo ke ngana nga musicien te yemba elo no la soma ke rumba mutu to ko sala nango mais sko banda ko kanisa sko cri na minute o kanisa cri au moment que il y a un écrit ni nyango aboakio kanisa sko générique kanisa sko musique o comprendre OK générique ezelo ko sakana on te ti Robinho Mundi bo gagner bato ba générique ezelo ko ba jeter o comprendre comment classer pe la rab animateur Robinho Mundi bu n'est pas un chanteur aza animateur aza artiste à féliciter pour anini aza polyvalent na danse aza makasi na rumba na koyemba aza makasi na donc na ko buaka o moment que soki animateur azate akopapola ba chanteur ba yete akoyemba bande tisuka ba danseur bazate akobine bande tisuka o comprendre so bo classer na ba rang tout côté chant azali côté danse ali côté tout azali côté composition côté générique composition ya chant ya générique azali o comprendre Robinho Mundi baza artiste to classer na Ramona Ferregola Jésus de Nias na côté pena ba chant na ndenga mabeto moti to sala émission o est-ce que bike bakoma okangisa bato na bakombo bato ngam na tu na ba question na bi bakombo ngala oyebi nini yo ko lo bake bako classer na mutu boy so songa na lobite ko classer na mutu mo oyo zotanga kombote mutu ngole msusu a monifo et créer le problème ngate créer le problème to tangi kombo so na bite classer mutu on pas sepelité ndele msusu ba classer na Robinho o comprendre lem so ko sepianete ba classement nde to sa ba kombo ba émission na biso boy to tanga so ba kombo bato msusu te bato msusu bana mort la morgue ba kufi déjà ba tout ba kufi te mais musique na bango ena morgue musique ena morgue on bon na mitu ba yoka afrobeat na biso misu na misu batu bakanga Robinho Mundi na zonga sous place on nga na bossa na raté question tunenga na zongi sio so Robinho Mundi bakanga ki epona nini eza pona sona batu te a utiliser ki to futela ngo ba man ba droit na ngo tout bakanga ki epona nini okomatanga na mokongo na yango nde batu balo ba balu sekena baningi na bango en plus pe biso otonga to bimisa na Kinshasa ezate ke o batu bakangela Robinho Mundi producteur na biso Manu Matondo asali version na o bimisa na international niveau international na bamboka o libanda o biso le msuto yoka te mais tellement monde comment développer o sentiment que abimission libanda mais yekaka na Congo mupepe zaka mupepe o comprendre succès et memi yango ka na Congo so nde memi yango na Congo awa batu bayoki mais biso tonga to bimisa date msusu producteur par le bitenga na biso na ndenge na nga o comprendre donc moi confusion moi sala ki yango na ce temps batu bayoki o producteur abimisaki yango ce ba talbe o komatanga na mukongo wana kotisa bimisa eza moi musique yango ba interpeller Robinho Mundi bakangaki mais abimisaki nanga bimisa ko parce que ça l'artiste moi munene mutabimisaki bino boko mo tsaka ba artiste batu na bike bo artiste di oyo zo kanisa na bike zaka gampo te fali pupa o bino bo kanisa yete o bino bo kanisa zaka gampo to kanisa eza bongo biete o motema Robinho Mundi vie na efali alinga Robinho Mundi turo bat bakansaki bat bakansara que so Robinho su problème faut ka fali pour pas intervenir bon Robinho Mundi boza artiste te aza muto ayeba na batute aza na ba moyen te
eza na botya ka vena so fali pour na makambo ya Robinho Mundibu taza vie oyo andima kozala bien na fali na Robinho Mundibu par rapport ba vie mususu balinga kozala bien na ba petit na bango te. On comprend ce que ti bakanga ki ye wana Robinho Mundibu aza artiste oyo aza na makambo esali ke ezate ke foba ya ko bimisa kenda ki ko samba ke tala koto berere ezaki boy ezaki te fala kota kasho siko moni ko samba lemsu ezaki mo bata bazwa mo ta yango alala ki na kasho wana mais esala ki bien kolala ne wana tia bimi na nyango le kika Robinho Mundibu na succès na nyango le ki Robinho Mundibu na inspiration o moni ke ngomena hit phase la première natali kuna ba hit ya ba trace kuna za 5e ngabi o menzi ba beti to phase la première 5e pardon aza 5e congolais ni aza liboso na mutute soka aza 5e congolais ni aza liboso Robinho Mundibu auti kasho bakangi bien bakangi to boite ezali na kasho mukili yebi akalala na kasho pendant 2 jours so tango abimi na each parade oyo zotia ba trace Afrique ba trace urbaine ba trace kitoko nani asoki aza 5e congolais nini aza siko premier to 2e to 4e azate 5e ngo c'est la pesi mbongo futi bango la apesi mpe komanga moto yebi nde koma okende to pesa mbongo kuna ba trace kitoko pour atia biso na place omoni musique au corrompre wana et si là déjà musique est comment le beta bien bato belé na soki Robinho Mundibu na bon ata patron oya ngai mais na ndenga musique na bisa yo bato belé so to lobi ke Robinho Mundibu na mbongo bato ba ndima na bango te Robinho Mundibu ba patron bato ba ndima te parce que mbongo ne wana to sala ngo promotion na bakinya te to ke pesa na trace pour batia biso ka premier wana pour ka to la bato la sabatura ke biso nde to l'équipe congolais rien to pesi mbongo te mbongo nini o to corrompre na nini eza que musique eza kitoko on comprend toza combien de pays na Afrique o Robinho Mundibu aza 5e ko les artistes belé bana na Afrique on comprend en tout cas au comparer na ote ko kanisa te ozo kanisa bina générique wana le quoi ya Kisibo ce que j'ai fait ce que les lignes des temples continuité azana musukumbata azana quand de sano musukumbata ka obatela nini wapi azar oluka nganga la bino oluka le maître des temples ngabi Robinho intimidaka batu boendeni kana kiss homme sur la kiss trésor souverain en tout cas mbote na yo na yebi kozolanda matima buza mutu na yo Christelle Bagou yo yebi eza na nga ba bilo mo boye kaka na yebi ke omoni ke yo bangisa yo omoke bangisi yo bangisinga te intimide ne batu yango pe fena tuno ke so pe ozala na yo intimide batu ba kisi beza na kisi te Robinho azana kisi beza na kisi te kisi nini kisi ya musique ko musique eza na kisi yango banike ne yo bozana kisi te bobeta musique na 100 kisi te lo ba bongo kosa bato ba otala o mati na mikolo na bakoko ba otala na monde entier vérité za kokosa te ba kosa na so ba vérité siko Robinho Mundibu aza artiste o ayebi nzambe niveau te ya biso soki kisi za musique mais oyoka ba mise belé ba bela ba maboma kisi za na ngote kisi za ka musala kisi ya musala bato muso yo tangi ba kombo na bango na te otangi banani bato muso tangi ba kombo na te ngana yoki na ngana makam na bango te so ba musique za na kisi ba kesi ba kisi makam na bango yokana Robinho Mundibu wana na kisi te en tout cas na pesa programme na biso eza ke album na biso noir et blanc na 2019 au Café Bima OK c'est utaki bongo boma tutaki obeta ko fungula ba kermesse ya boma ya ba Congo central to fungula ngo mais to zongi Kinshasa fa to beta na Kinshasa mais ba ndeko na biso bana lufu ba sengeli sur Robinho Mundibu ke beta na lufu to ke beta bongo na lufu après ko zonga na biso de to yo continuer ba kermesse to yo fungula so ba kermesse à Kinshasa ko fungula za ndeni boko beta na bino bato liboso mais bino te mbo fungoli boko beta mino kermesse lem suto beta na ngobi bola kermesse la yebani keza jibimpia ete kam takanga ba kermesse yo nde mabeno nazo bisa yo papa chéri ko tsaka na makambo te Robinho Mundibu ngolongola ete o fungoleza ko continuer yango l'esprit mutasala mamone za ka jibe papa chéri mutafungula ba kermesse pe kam takanga azana fungola ngo ye mutafseke bongo to bino boyebi bongo te biso presque ça la constat to constat bongo kitoko on comprend kitoko ce numéro cassé. Bon, numéro contact est plus 243 82 59 20 567. Au moins, il y a Robinho Mundibu, il y a génération Robinho Mundibu. Quand il y a papa chéri, bango baza ba VO déjà ba pouvoir déjà ba makambo. La génération ya ba Mundibu muto beta mingi da Fabregas. Kermesse on a la taille on a ciblé moi 3 kermesses déjà moins que c'est bon.
mutu oyo ozatanga kombo oza porte-parole na yo oza journaliste na ye toza ndeni mpo na yebi se confrontaka bino mibale Robino na ye bokomo ka bini yo bayebisaki obongo to se confrontaka biso mibale ngai be oh mini boka tata makambo sala to mona boto mona te Mathieu to dara la mixte to la toy mama s'il vous plaît tango yo mona ka Robino Mondibo ça à se confronter na ba mise na ba artiste congolais te yo lobi ke aza 5e na trace banan ming ba beta akuna ba artiste nigérien ba artiste congolais ba artiste camerounais ba artiste ba payer belé ça c'est vrai ouais ça c'est vrai yango Monique Robino Mondibo ko comparer to à se confronter na ba mise congolais te ça ba polémique na mise congolais te na ba talibanda po bangonde ba niveau la bango ala niveau ba talibanda oyo ba na niveau ya Robino nde azo ça mo ba débat ba makamna bango wana comprendre ba mise biso Mathieu remercie Batino la mona kanyo catch remercie Kachali oyo ka aussi pena tsuka na catch mais remercie Kachali nini maman na yo biteka na musique ya Congo Robino Mondibo ça prouver que na génération na muta obeta na yesusu azate na génération na ye na nyoso na rumba na générique na makambutu muta olakisa su o se conforter na Robino Mondibo azate mutu mususu obima libanda ta sa debana Robino azate Robino asa makamuna bato libanda comprendre bato musuko comparer ba on suna el généralissime moteur Robino Mondibo mon patron mon boss en tout cas na biso vérité ba mbote na ngana gege mo goso le designer ancêtre na bika kini déjà c'est bon Jaja Moulanga femme forte Jaja Moulanga femme forte Gabe Bizenga GB Prod Gabe Bizenga GB Prod Didier Ngindu Immorta na bosanité lourd charge Diogo Giovanni qui boussa pipa lourd charge Axem Immaculé Isaac Stopper Génion Ndombasi Cook Supreme de la SAP de Lingwala bana Lingwala tout obazara libanda mboka na pesi bino ba mbote bana Lingwala tout bozana kati Kinshasa na pesi bino ba mbote batu tout Kinshasa mobimba na bosante ba bandal ba komina Kinshasa ba Selembao la personne wa mbote wa biro Robino Mondibo bo consommer ka misu na misu to sali plus de 1 million de vies na misu ka na 40 jours à pamba parce que artiste ndengo en tout cas na habité vraiment voilà merci beaucoup merci na ona ndengo ya minga na bande ya son numéro contact plus 243 82 59 20 567 plus 243 82 59 20 567 so na bosani pena na bika omona ngafo Odile Manzaka Mwasi Njambe Élysée Bokota Ske Odile Manzaka voilà masalangai voilà OK c'est bon merci Nayo Mathieu voilà donc voilà masalangai donc Odile Manzaka Mwasi Njambe voilà merci là c'était avec Mathieu Mabouze là fallait tout na papa Maramba Robino Mondibo Okomatanga Makambe Belé merci beaucoup na fan tout au hôtel à Jemima gros bébé de la presse congolaise vraiment la lingarabino pe ya trop la lable moi mingi abaki mikolo mabanga ya te to solo la mabanga po bozwango bien to comme dans la fin du mois moi ne quoi de to bana moi c'est quoi vraiment quoi voilà donc merci beaucoup à notre boss JB Koumalou le vrai pétrolier de Dallas et beaucoup de merci à Georges Louboma depuis Dallas c'est Dadi Mabibi mokona double commune na Paris voilà merci parce que plein de gens de comme Kalaté donc l'un de ces 4 bateaux c'est là merci na fin nanga tout mami d'ailleurs depuis la France merci pour l'attention au pesa na biso ba charge toza ba charge je lim toza banane italien de mo ko mambo sala voilà j'ai mis ma gros de la presse congolaise. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Merci à l'œil derrière la caméra. Merci à mon boss, encore une fois, JB Koumalouta, Balobi Darcel, Isina Montage. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Balobi est la branchée d'Orcas. Hein? Donc, il y a Congo Température. Voilà, donc, bisous, Nabinotou. Merci beaucoup. Bye. Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV.
ya bino sida bilela confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga indusa victoria est certa amen tiki